Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Balandinho Soya, Mama BBC Mpoi TV. Bonjour, bonsoir. Ici Kezoame Libino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Biso Pinaloba, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager. Ceux qui zambala liboso s'abonner et que ça la fama biso bien makasi. Voilà. Famille Libota, ma grande famille, famille à sûr. Shalom Nabino Nyonso, shalom. Depuis Shalom, bonjour. La Chine, de leurs anniversaires, il y a. Donc, ils ont jour à Mboutama a été, à Mboutama déjà le 6 novembre, hein, le 6 novembre, Karine Mokonzia. Et aujourd'hui, nous sommes à la réception. Alors, nous avons un stream total, voilà. Joyeux anniversaire, na Eli Soussou, et ce qu'ils ont lié na Belgique, voilà. En France plutôt, parce que l'anniversaire il est en France, voilà. Na Paris, quoi. Les autres samedi, non? Bon week-end à Binonio, so famille Bota. Bon week-end. Quand on a Bino vendredi, on a raté. Et voilà, les autres samedi, je suis là, je suis de retour. Alors, tout salam sala. Oyo to zanga ki lobi vendredi, to récupérer yango parce que analyse et keseni. Maloba na koloba et keseni. Alors, merci na bandeko nyonso na kuti ba message, voilà. Na répondre bino. Na sisana na makambo na osala, na répondre moko na moko. Voilà, merci na bandeko nyonso bazoko considérer biso. Merci na bolingo na bino bolakisa kinga na moma ya moi grippe et beta kinga ya kosu rime voilà. Nzo kanaza kinga moko te awa na ville nanga. Juste ka 3 jours na 4 jours na ya mbula. Isa kikeno batu ebele bazwa ba grippe oyo nga nazaki nango ba grippe ba kosu ba rime et voilà quoi. Alors Dieu merci déjà mon c'est neti efungwami et mais toujours mais là toujours bakisi. Merci na maman na biso moko ya famille Libota. Watinila kinga astuce. Abi maman BBC zwa citron, zwa matungulu, zwa ail, zwa tangawisi, zwa yango nyonso tokisa yango et voilà après moi miel mela yango. Oh my god, vraiment ça m'a beaucoup aidé maman, merci beaucoup. Alors famille Libota astuce yango wana. Moi grippe à kosu rime astuce o isali ke non na zwa moi kimia yango wana parce que grippe angwa to meli ba batterie mon beli ba et ça nango elo monter. Alors il fallait que nango kaka na astuce. Voilà. Merci na bande nyonso. Merci na bino nyonso. Famille Libota je crois bomoni titre na biso, bomoni photo ya miniature kandingi za ma BBC tozo zela kaka yo mama BBC. Ngaye yo na forcer na bino na sepelisa ka bandeko nanga famille Libota parce que tout comme même moral, même esprit. Alors focus toujours quoi. Voilà. Beaucoup d'années nous beau aimer la grande famille. Beaucoup d'abo aimer, beau partager. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner et vous ça toujours biso qui toko makasi. Famille Libota titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni et voilà na ina lobi là parce que na moni vraiment makele les belé Zuma oh na oyeba te soki eza nini aya ko pakola lisusu bon il est déjà pakola ba tout salité et comme il y a Zuma et comme il y a belle fille bon déjà balobelaka yango ya que non c'est qui notre tonton Mondirba nde nani nde akoma kobima na belle vie
tonton Mondirba yenda kochaka yenda adirijaka yende boye donc yende père à petit. Complexe ezamabe, hein. Vous savez, complexe ou balobi complexe. Et loba makanango. Mais le non bino il faut na lobi la yango. Mais avant na kota parce que na moni émission moko basali yango vraiment ba telemelika ke loko wana. Na soirée moko boye Belvi akendaki babengaki moni Belvi atambola ye moko te azana équipe na atambola ka ba communicateur na ye ba ceinture na ye nde batu na ye penza atambola na bango. O pe père à petit o papa ya ndaku ayebi bango très bien. Po papa akoki kobima akoki kotambola na Belvi te keno okende na ba makambo ya Belvi non. Ayebi Belvi azana ceinture na ye respect eza et voilà. Mais lorsque batu bazoya non, on doit arrêter babilo mususu. Surtout koka musala ngo te non, to bando ko bavarder na bilo mususu o ezanga mutu na makolo te. Bo créer ta babilo mususu akoloba ke non, ya bo sunga mama bino na musala. Et non pas bozaka kawana midi tongo midi pourquoi belle vie tongo midi pourquoi belle vie bo mona belle vie na mutute bo kabelie bo bimi bo tiki makamba ba ya kimpese bo tiki makamba ba modéré bo tiki makamba ba ya ba swinjata bo tiki makamba ba to belé kuna bo lati susu mundi tonton mundir ba moko boyo kaka soni parfois ngai na yoka soni na place na bino franchement ngala yo kaka soni na place na bino. Alors la grande famille avant na kota na be a disolo yango to kena na promotion bo matiselanga ba focus et sanga kitoko makasi parce que film o tozotala na Belle Vie télévision yango nde makaka yango penza nde makam yango ekangi réseaux sociaux yango ekangi monde à art na minute oyo 200 rivales bandiko nozwa temps bo pesanga temps boyokanga to bavarder to lobana to saki Congo ça to lobela na no film oyo Poutine de l'écriture place aux arts notre maman notre star ya sur notre amour de sœur notre donc na yebitene na loba notre artiste préféré na Congo mobimba oboyi okeko sala mokili na yo yango makelele yango nini yango bino pe na lelo samedi bozolanda la grande famille c'est-à-dire que na deux sœurs rivales nanga na bino toyebaki keno Linda na Apwa bakozala ba mapasa ou baza ba mapasa parce que déjà toyebi déjà ta moi flash na ya koloba keno Linda aza mapasa et lipasa na eza nani eza Apwa apoalisation azongi susu na minya my god bandeko tukei mama Ani na ebite mwana na bango oyo la cadette oyo soki mais maman Ani fala bete atali papa po nanga je m'attendais à ça ba bete atali papa mwana aokozala il fallait que ba bete kaka na kati ya film ba bete penza nde loko ngala bane ozela mwana oyo il fallait penza ba bete na mwa munoko muke wana ba nike ka loko ku ba bendi penza munoko wana clic bandeko je manque les mots na ozwa temps pour na film na ozwa temps avant na kota na lisolo na biso bandeko na kati ya film tokesu ko découvrir que mama Ani azwa mwana lisusu na orphelinat mama Ani bayibela ye nde mwana oyo eza Linda mama na ngai ye Poutine tozwa yo wapi Poutine nzambe asala yo na matière nini nzambe na bomoi nzambe asala Poutine na matière nini mais non mon Dieu deux sœurs rivales na kati ya deux sœurs rivales Poutine azo décortiquer biso nani titre wana nzoka Apwa na Linda bazande ba mapasa sikoyo
ngai jusque là nanu bapesi biso position te. Mama Ani pourquoi akenaki kozwa mwana wana ya kozwa nani siki Linda bake koyibela e Linda. C'est-à-dire soki totali bien makambo ngo ndenge ezokende parce que du jour au jour makambo ezobakisama na kati ya film oyo. Tension na tension, tension na tension. Bino bokomela mai na tonga. Botala ndenge bokusuki. Era kosala bakosala peut-être ba promotion, era ko vanda, bo vandisa mama bino bien bo se mama musale eke kitoko te. Boya ko talisa biso, boya ko lekisa biso sapato o ezata première qualité te et lambe eza première qualité te, ça qui eza première qualité te. Bande ko bozana batu boko dengisa te na likambo ko lata so disant mama bino. Et parce que na famille Libota tozana ba mama o ba kota kapenza shop. Nazana mama na ngamo na otanga kombonete. Na opese ba bizu esika za na olandanga. Donc ya kota ka shop penza boza mama na biso donc famille Libota penza ya tanga. A kota ka penza shop a yebi original ya ilamba. A yebi original a yebi fake. A sekaka. Biloko nyonso sila yaka nango sur les réseaux sociaux wana a sekaka ngo. La grande famille, vous devez savoir, Congolais, pour kota na shop, y a ba griffe, bande ko ezala pe facilité. Et puis ça meli pe mutu nyonso tuté. Lelo deuxième qualité, troisième qualité, quatrième qualité, au moins nango première, on dirait au moins nango quoi première qualité. Ce que bino bozwana bozo lenga lenga dini nango bozo lenga. Est-ce que na minute oyo nous sommes là pour na bilamba ou bien toza wana pour na scénario, toza wana pour na ba film. To solo la nani. Bomoni keno bozo bunga bozo yebate. Aza actrice, aza comédienne, meme la biso makambo ya comédie, c'est la biso ta bagaga ngo ya bien to sepela kasi na bagaga. Toza na makambo bilamba te. Bilamba makambo bilamba ya ba forme eza ba papa wemba, eza ya ba musicien. Makambo bilamba eza ba musicien, boya ko ambrier communauté te. Ce sont les musiciens de ba meme la biso makambo ya ba forme, ba papa wemba ba papa wemba ba papa nani ba emenea. Pour nani paix à leurs âmes. Est-ce que bandeko bozo se retrouver to solo la nano to solo la nano na beta moi bordure muke toza awa tozo lobela makambu ya art comédie. Lorsque tozo la comédie tozo mona koseka tozo mona kolela tozo mona tristesse tozo mona makambu ebele. Art eza ya musique, art eza ya comédie. Yaya soko okende kuna et pas ba musicien bo kende ko sala matalana ya bilamba bo kende. Eza awa na arte. Nous avons besoin tanda biso la kisa biso musala na yo ya art. Oza artiste comédienne. Prouve-nous ce que tu es na art. Et non pas quoi ko lekisa bato ba bilamba, c'est quoi? Est-ce que na minicho et ezo lekela ngai ba bimi pe ba bati ko lubela mama na biso. Bande ko eza na ndenge ya mabete. Je ne suis pas jalouse parce que elamba, attends mutu alati elamba ya 2 euros. L'essentiel eza ko bomba intimité na yo. Ngala lengi la bilamba te. C'est juste na olinga juste ko zongi samaela bato koloba keno. Mama si la uka na bino aza artiste et comédienne. Elle ne peut pas venir koya obando la kisabato elamba sapato non. Bitumbeza ya kaji komela biso ba filme scénario. C'est ce qu'on a plus besoin. Bo ambrier biso te. Et biso pe to kota na nzela na bino wana te. Biso to kaka koyebisa bino keno bitumba eza ya kaji boko mina biso ba filme. Na minute tozo tala 2 sœurs rivales. Na 2 sœurs rivales na tozo kuta Linda na kati. Lili kamata ba bizu esika oza. Filme kaka ya liboso boye na Bellevue télévision mawa ya boye vraiment mawa ya boye nzambe na nga ba yiba yo na orphelinat même pas ba yiba yo ndo hôpital Poutine. Ça na bon moye. La grande famille boye aimé bo partager parce que na koloba filme oyo na 8 ans Nathalie filme. Mais non. Donc, tozo découvrir du jour au jour jusqu'à ce que ça filme oyo. Et que ce qui la biso ko boni. Maman ni ponanga, il fallait bêta mwana wana. C'est ce que j'attendais. Ce qui va bêta kaka mwana wana, n'engena zwa kimia na kiti nanga.
Nazwaki kimia te, je m'attendais à kaka ba nika mwana na te loko moko ata na munoko ne ata na makolo ne wana. Bana boye baza bana moko omemela bato ba problème na vie. Siko tokei na ntoko tana na mozindo bandeko. Totuna na nano nga na bino na likambo yo. Mama ani oyo. Mama ani aza stérile te. Oh papa Serge. Papa Serge a ebisi. Papa Serge na minicho aba ache nini? Papa Serge alobi nini? Apesi condition alobi ke non. Il faut bana ne mibale oyo ya munoko supu oyo oyo lobaka mingi oyo aye ko meme problème na kati ya ndako na Patricia. Il faut ba ki ne ko sala bango ADN examen ya makila. Bandeko, quelle gravité ya situation. Quelle gravité ya situation. Pourquoi maman Annie abombaki papa Serge abombaki ya kolobaki non azwa mwana wana ba yibela nde na hôpital. Bazwa ye na orphelinat te. Atanga na place à papa Serge, je vais acheter na kondima ya kolobaki non bana na mibale pe baza ya ngai te. Bana na mibale pe baza ya ngai te. Moi munoko muke oyo kaka ndenge azoloba aye ko bimisa makambo minene ya Linda. Tozela pe sort na eza. Tozela pe sort na ena ndenge na moneli makambo oyo ndenge ezokende. Tozela pe aozwa pe sort na awawa ye pe aoza soki ba yibaki ye soki pe bazwaki na orphelinat po Poutine oyo aza capable ya komema biso na niveau wana. Papa Serge déjà alobi wana. Aza sous sûreté, bozui Linda, bovandi na ye plus de 25 ans d'âge. Papa ayebi ke non, mwana bazwa yende na orphelinat. Nako kene kozwa mwana na orphelinat, ye nzoka kene ide na orphelinat te, akene ide bakene ide ko coopérer na hôpital bakene ko yibela mwana. C'est quoi le message? Jusque là to yebité. Maman Annie, elle est stérile ou elle n'est pas stérile? Après ye kozwa Linda, est-ce que Patricia na mwana mukeo ya munoko supu oyo o aye ko yindi sa famille abato aye ko baby sa makambo oyo baza bana papa Serge? Ça va se savoir awa. Na yokela ki Linda mawa lorsque mwana mukeo ya zo ebise Linda ameli soyi. Linda ameli soyi bandeko na mawa lisusu. Film a liboso na Belle Vie Télévision. Ba mawa ya boye. Poutine, Linda balusi elongi azongisi. Nini? Kosakana na ngate. Makambo nini zoloba? Tala mama Annie aye ko bima déjà trop tard. Maman Annie aye ko bima trop tard. Siko boye bisangai. Pourquoi maman Annie a bombela ki papa? Maman Annie a bombela ki papa Serge likambo munene boy. Siko maman Serge a bombi na papa Serge. A bombi papa Serge keno azwa mwana na orphelinat. Siko mama étoile oyaza leki propre ya maman Annie. Maman Annie ba yebisa ete keno Linda azwa na orphelinat. Ye pa ebika keno Linda aza mwana ya grande sœur propre. Bandeko bozomona te keno tension eza. Bozomona te keno maman Annie ako se retrouver pa na bango. Étoile pa yebisa keno e pa na biso ko kende wapi? E pa na biso ovanda wapi? Place ezate. Moi je ne m'attendais pas keno na ba rôle a boy maman Annie pa okyo betango. Ba rôle a boy na mona kana na moni maman Étoile na maman Marie-Hélène. Sikoyo bandeko to surulanga na bino. Sor ya Patricia na oya munoko muke oyo. Oya memeli bato ba problème. Linda mawa amoni mama anindoki. Et lorsqu'à senga ki bango bino moko bomoni likambo eko bima ndenge nini. Lorsqu'à sengi bango bo pesanga adresse. Elle est médecin. Bo pesanga adresse ya okende l'hôpital.
leçon conseil ekei na bopito ya ba infirmière ya batu o ba travaillaka na hôpital o ba onyokola batu na koyibaka batu bana. C'est-à-dire que notre belle vie, elle a lancé un message. Okobota mwana peut-être oboti bana mibale bako ceux qui non mwana moko akufi zoka bazui mwana wana bake kopesa mutu nazoyeba te trick nini basalaka wana. Lorsque tomoni yango na deux sœurs rivales, c'est-à-dire que non, c'est à la haine dans des hôpitaux. Basio baza na problème à kobota. Bazo créer ba situation wana mingi na hôpitaux. Ce que le quoi nzambe atikali nzambe atikaka bino bo subir donc bo vanda na esengo wana na kati ya vie na bino te, il faut kaka bo subir mabe obosalaki. Siko awa na miniti oyo toyebi ke non bana baza bana mama nani mama Milo. Ngana bino tozala lelo na pokwa wana po na 6e épisode. Toyeba mama Ani bana na mibale misusu ya mindu wana za na bango Patricia na mususu sort eza ndenge nini baza bana papa Serge. Bazaba na papa Serge. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Maman Ani a watoko kange kintoki ya kitoko. Ye penza asa bimi déjà que non azamuto amaseke. L'effet akokeneka ko coopérer wa ke koluka sko maman Marie-Hélène. Maman Marie-Hélène yene muto ba gafi ye waneza ye na maman étoile. Ye na maman étoile deux fois te. Ayindisi avant disi ko azotala mwana wana bandeko. Je vous dis bana na mibale baza ya mama ya nite tozala wana tokende kodongola misu sur na Belle Vie télévision tokende koyoka tokende koyeba soki penza bana na pe baza bana parce que papa Serge alobi na vandi na yo mwana kokisi 25 ans ngana yebi ke no mwana ozo na orphelinat soki siko linda telemaka te ya koloba ke nalingi bopesa nga adresse ya orphelinat naza nango besoin, je dois aller là-bas na kende ko find out na luka na yeba mama na nga na yeba ba parents na nga biologique soki siliko linda atunaka te. Tout ça c'est dit poutine de l'écriture. Nous parlons de Belle Vie Kandila Patrona. Busakanaka eroyo boya kolakisa biso mwa robe moi kitendi ya kitendi ya robe moi kitendi ya robe nde boya kolakisa biso eroyo putina zo komela bato ba filme kuna ya deux sœurs rivales likolo nango sikoyo bomoni ke non film eza danger linda za na kati. Oh Belle Vie abimaka na tonton Mondirba. Vous avez battu à somme, vous avez complexé ma casse. Vous avez dit que non, sentir wana ya Belle Vie, musala kitoko ba osala. Vous avez dit que non, bino ba communicateur ya sila uka, boko kite, na kwenyo so boko kite. Mais vous avez dit ba o baza pembeni ya Belle Vie, ba kominina loba kango, musala, soki mutu musapi moko esukola kate etonga ate, liboko moko etonga ate. C'est-à-dire que non, Belle Vie, elle est plus au four et au moulin, à commis, à quel scénario, et tout et tout. Elle doit avoir bateau au barota la communication, elle doit avoir bateau au baropé ba conseil, elle doit avoir bateau wana. Bino bozaki bato moko bo sala ki émission moko boy kaka ya ndeko na bino moko alobi ke no bandeko boyi bakata mayele kuna to lembi na makambu na bino to lembi. C'est-à-dire que non Mondirba tonton Mondirba azo apporter un plus na Belle Vie télévision. Bandeko na biso nyonso wana bazo apporter un plus na Belle Vie télévision. Sikoyo na kati na bino bondimi misala wana mais bolingi siko bo pakolaka bango salité et lekate parce que tokoya on viendra pour relaxer bino que non eza complexe bomoni complexe ndenge sala mutu
mutu soki aza déjà animé na complexe akokanisa tout ya négativité nyonso ya mabe akokanisa pa koluba imagination na ye ekosala keno munoko ne luba nga na sepeli nango parce que bondimi musala o tonton mundi bazosala pembeni ya belle vie bondimi musala tonton mundi bazosala pembeni ya belle vie siko olie bo prononcer yango kaka bien bolingi bopakola bango salité eleka te le travail awa eza makambo musala nde ezoluba bofinga belle vie bofinga linda zo jouer na belle vie télévision. Comment est-ce que vous sautez kaka linda kaka papa mbala moko bokomi nani mundi baana ebo non tout ça bino mayele bon mon que non vous êtes agité vous agité vous angi nani position bozo ebate boko sala sous émission nini parce que bosi botandami na niveau nyonso ya mabe mais siko le problème est que jusque là conscience na bino ezozonga kaka te conscience na bino ezozonga kaka te balobaka eloko nyonso ebandaka na mutu lorsque nazoba eloko nyonso ebandaka na mutu c'est-à-dire quoi botaka mama bino donc nyonso o bino bozana ngo bana bino nyonso c'est la tête de votre maman ma finga ye manque à savoir vivre ye abebi sa relation ye tout ye bonboye la biso makambo ke non ya bilamba kiteni arrêtez ça arrêtez bola kisabiso nde musala on a plus besoin bola kisabiso musala fan na bino moko ya bakwiti salobaki yango boyiba tama yele bandeko c'est-à-dire que no bozana fan moko boy o ya lingi bino aza fan ya sur ole alongwa na ekuna na baba kwiti aya kaka na famille libota parce que ça ndimi misa musala ya famille libota ça ndimi musala ya belle vie télévision mais du moins azo garder confiance en pas bino mais asengi bino ke non bokeno yiba tama yele kuna boyela biso kotoyo boki ozata na mawa ya bato wana te baza ba fan moko sur qui va révolter longwe par et na keka mba moko na belle vie télévision bon mon ate que no o wana boki ata ko batelai o asengi bino alobi ke no bokeno yiba tama yele pa belle vie télévision boyela biso kotoyo pardon boki oyo ke la mutu wana mawate na o wana aza na confiance na bino na ba o peut-être batali boy balobi pardon awe loko ezate to mikende na biso to ke na biso na famille libota. C'est-à-dire que non, à la fin des comptes, à Kolimba, il n'y a pas de famille libota, à quoi une belle vie télévision. Bato ndenge nini? Maman mobimba, au lieu sabana biloko bien, mais au mita la kaka yo, tu te rends même pas compte. Il y a musala nezo kende ndenge nini. Ozaka kawana pona kwa koleksa batu forme. Héros forme kende pas ba musicien. Kende kune pas ba musicien. Ah eza makambo ba forme te. Kende pas ba musicien kuna nde bango nde ba potana kanango et puis ezala ka isute po nani teki le monsieur papa we makenda nani ba yemenea bango mutu ba bebisa congolais na makambo alite ya forme yo likambo forme zo ko sutuka ngo lelo ma chérie mon frère ma chérie mon frère kota na TikTok mona bilamba ndenge zo sambwa kota na TikTok mona ilamba ndenge zo sambwa sakano komema yo kokanisa yo sombi yango na combien eloko te ka sakano yo sombi na ngape na ko somba ngo Poutine pa azangi mbongo osomba ndenge olati wana te azangi mbongo wana te mais aza mutu ya makambo ko kolakisa batu forme te elle est là pour éduquer la masse pour éduquer la communauté au moins la différence na batongo bazoya mams alati est-ce que boza batu après wana siko nini siko musala neza nini eza pasi Maman étoile alobi nini Maman étoile sekisaki ngai alobi olingi nga na bima na kende koluka Marie Hélène ntango ekokoma makambo ya mbila ya kokanga ngambe bakanganga il faut nakenda ko réfléchir. Oui, elle avait raison. Elle avait raison. Dans l'autorité linda zaki nango ay moni papa Serge na maman ani ba ntoki. Et on est à la bien chez les blancs.
Madonna azalaka na bana na ye azwa na baorphelinat. Frère obiso tozala nango nous les noirs peut-être biso ba congolais o adopté moi na yebisa ye que non je t'avais adopté. Pour na boye boye nakutaki yo na orphelinat boye boye o préparer moi na dès le bas âge. Et puis problème eza pe que non awa eza makambu que non azwa ki pe moi na orphelinat te. Ndé likambo yango pe ya munene ya gravité ya situation yango yo azwa ye pe na orphelinat te. Ayiba ye ya koyiba elobi ata mama ito c'est-à-dire ndengo vandi wana oza muyibi ya bana. Maman étoile sont morts. Maman étoile ndengo zawana oza peza muyibi ya bana. Linda tomboki, Linda telemi alobi bo pesa nga adresse. Avec Inda bo pesa nga adresse. Sikoyo, tozala wana ebele lelo na 6e épisode na biso. Mama Ani, banana, omoni mwana muke oyo ya munoko soupu oyo, tokotala nanu pe sort na ye. Parce qu'elle doit aussi payer. Tokoyeba soki aza mwana papa Serge, soki aza pe mwana papa Serge te. Et puis pourquoi maman ni parce que jusque là nanu belvia fongoli biso eloko wana te. Pourquoi maman Ani akinaki asalelaki yango? Soki aza stérile, c'est-à-dire que non, tant bakinaki koyiba Linda na ba omi bale pe bakinaki koyiba bango. Siko soki kozala bongo à quoi bon? Navandi kimia tozela nanu parce que ba film ma belle vie okobe la tension vous imaginez trop de questions le temps biso tozota la film to vandi to bandi to mi tout na film oyo belle vie oyo côté mususu ba olakisa bango sapato balakisi bango robe balakisi bango sac bagbeni minoti koto tina 32 et monani nyonso ba buriki ba oyeba te ke non oyo aza artiste amemela biso musala. Il faut na lobango parce que na yebi ke non ba voisin pe batalanga. Na yebi sa bango ke non boni bino eloko ezate. Belle vie travail. Belle vie azala mbongo ya ke non akoti na shop boye papa asombi. Azana tape ya matalana te. Omoni koya kozoya ya kimukolo ndenge salaka. Kozoya kimukolo ndenge salaka. Ozozanga ata koyeba ke non est-ce que ngai na tango ifuna sa makambo. Kozoya kimukolo ndenge salaka. La grande famille. Film oyo ya deux sœurs rivales. Ces deux sœurs-là, ce sont des jumelles. Oh mon Dieu. Elobi ata mama étoile. Pona nini bozalaka na mitema te lorsque bozokende kosala mutu mabe. C'était un message moko makasi. Alobi yango na théâtre mais a lancé na monde entier, na communauté nyonso. Boke kosala mutu mabe. Boye pe koto bovandi. Souffrance o mutu azomona kuna. Boye bite. Mama Ani. Tokwa ko ino pamba to inyo de netinga. Eza ko inate ya koloba ke no boye boye. Eza na kati ya film bandeko. Pourquoi tout ça? Beta ta kete akenda ta kozwa mwana ngo ta na orphelinat kende ko kende ko yiba na hôpital. Na orphelinat zo make sense parce que toyebi ke non na orphelinat bana o baza na orphelinat baza na ba cas différents misusu ba parents ba kufa misusu ba parents ba kanga bango bandoki misusu ba parents ba sundola bango misusu ba parents ba bwaka ya kubwaka. Il y a beaucoup de cas d'orphelinat. Ozui mwana oyibi oyina netinga mama BBC na oyiba mwana na opese bolingo. Bon, eko dépendre kaka ya ke non moi sur abota te na oki kozana nini wana mais non, je sais pas na ebité. Nyonso ne zeka a protéger libala na ye to nini. Papa Serge déjà sa beti bo rwana. Boki ne papa Serge alobaki
biso tokanga kaka wana. Papa Serge alobaki que non, il doute fort. Il y a Patricia na omususu oyo. C'est-à-dire qu'il faut basa la bango ADN, DNA test. Donc test à makila. DNA test wana ne kopesa nini et kopesa réponse. Mais ngane na moneli ba okende pe na DNA test te. Yé moko ko confesser yango. Ou ayebisi étoile alobi ke non onasi na kufi yo lingi suko bomanga oza ndeko nanga. Ndeko no mwasi otika pe ko yebisa ete ndeko no mwasi ayebi pe ke non linda za mwana obota liboso. Ta ndenge mama étoile afongola ki munoko. Ta ndenge afongola ki miso. Ya koloba linda za mwana bino te. Bino pe makambo boye basola ngo pe na chambrette. Yoka papa Serge biso to yeba ikala basiba ki. O mwana ya ba problématique oyo. Ngana loba komoni bana boy baza ba 1/10 na boy baza bana ba 1/10 il faut toujours ba sacrifice ebele pa nzambe pona bana boy il va passer sikoyo sori ya mama totala filme oyo émotion film oyo esengote siko botala siko na soto bito kini siko to kota isusu to zonga isusu na titre lobby deux sœurs rivales comme pour dire que non na rivalité wana et cause à la vini a kodinga isusu apwa donc problème sur problème Poutine na biso et la grande famille. C'est-à-dire que non Poutine azomi mabiso na ndenge moko non Maman Annie, c'est-à-dire que non Maman Annie a déjà un problème très sérieux. Maman Marie jusque là dans le bakotité Poutine peut la katia filmer oyo. C'est-à-dire bandiko tozala wana ebele. Tozala ebele na filme na biso oyo. Il y a deux sœurs rivales. Déjà tu découvrir que Linda azaki li passa. Ma belle, la grande famille. Ma belle ma casse. Alors c'est au moins ça. Pour na tikabino pe na suspense biso nous toza na déjà na suspense à filmer na biso il y a deux sœurs rivales tozela ce qui va okutana Linda na Apwa attendons voir ce ils ont ndenge nini. Alors c'est ça ce qui na koloba so na kota siko na ben nga lisolo bandiko na moni ba uti kotinela nga lien moko Zuma bazo lobela. Oh my god, c'est quoi ça? Soit disant que non balimbi bokrea kakaka botourna ka oron bokrea kakaka botourne oron kaka likambo wana moko wana bolobaki bozongela nga er moko na ba émission déjà na salango te donc ozongela ngo soute kane na lobia na oya koloba eza toute ma première fois ya koya koloba ke non na yoki kuna bazoloba ke non mon dieu babo je sais que non et denda nango eza lelo te mais na lobi non na ya peut-être koya ko faire réfléchir bato est-ce que na moment oyo bobengi belle vie boy nyonso ya mabe ya ndima est-ce que boki kotika mwana bato kimia te bolingi bo étouffer film na biso tozotala deux sœurs rivales oyo Linda za na kati oyo totala film wana ya deux sœurs totala film na biso wana ya deux sœurs rivales na mama na bino silauka toza na ye na kati ya film wana tozotala. Pour votre information azotala film depuis tobandaki totala ngo na ye aota la Linda na Bellevue télévision azui penza télécommande ke na Bellevue télévision
Des sœurs rivales. 5e épisode. Ayebi pe 5e épisode ndenge leka kilobi. Linda ba yiba ye ko yiba l'hôpital. Bukuyoke loko bino. Bambrière. Jusque là bozo mona teke no bobambani. Jusque là bozo mona teke no bokomi na suka. Il faut kabaya ko yebisa bino kino bokomi na suka. Hey. Peut-être bozaki bato moko boye bo tricher ata bo yibata mayele ya mundi ba oyo azosala pembeni ya Bellevue oyo azosala na Bellevue télé na Bella production boyibi pe bomemeli mama bino. Est-ce que biso na minute oyo toza na besoin Bellevue alakisa biso sac, alakisa biso robe, alakisa biso sapato? On n'a pas besoin de ça. On a plus besoin ya mosala na ye parce que kaka ndenge tozoa ko décortiquer ba film na ye c'est déjà déjà message, eza leçon. Ils ont leçon à sa communauté à révéler les kambaba ya ba médecin doye baka déjà mais à botala na mwasi na kati ya ndako libala tokoyeba mama est-ce que mama ani abotaka to abotaka te nde place osiko to telemi siko un message fort Bellevue azopesa oyo lakisi bato robe lakisi bato sapato ozo conseiller communauté to ozo lobanini ngana moni on dit ozo lingo sunga bato baki osaki ndumba baki osomba saki na oyo somba omemaki wana ya toza na air wana te ya biblioko wana eleka kane ba papa oyo na ba yemene bakenda na mvutuma na bango wana ya makamba fort o mundele lelo akoma ko nager na makanisa congolais pona likambo fort. Lelo totikala na défaut makasi pour likambo forme papa we na ba yemene isunga te parce que mutu azo sunga azo nini communauté il faut to yeba mama Marie-Hélène mama ani apesa mbongo combien baso bazana ba problème ya kobota na minute ya suki mayele pour na peut-être ba yebise que non obota isuti na lobite que non mama ani azobota te to yebite na oluba ngo déjà ngane na moni ngana timbaka déjà na maluba parce que papa Serge a douté déjà fort ya bana na mibale soko bota ko ke kulukela bana nini soko bota ko kene ko yiba mwana bato na hôpital poani soki abota kapenza mama ani bo comprendre place naza soki eza na mwasi moko oza na problème ya obota tia eliki ano epa nzambe na kozanga kobota na sa mokili oyo elobi te keno soki oboti te na sa mokili oyo ozanga lola. Détrompez-vous. Et puis na moni place oyo na Bible balobi te keno mwasi nyonso azo obligé kobota non. Nde eloko esalaka keno bato mosusu babima na présence ya nzambe. Soki nzambe alobi keno okosimba mwana okosimbaka ye parce que ana simba mwana na age nini mais oyo ekomi ya rage mwana ngo bozokende koyiba wana plus tard mabe ezongeli bino vérité ekoyebana sikoyo soki eza na mwasi moko boye peut-être aza na problème ya kobota azo envisager akende koopere na hôpital akende koyiba mwana kuna conséquence yango oyo eteya conséquence yango oyo boboni te keno Bellevue aye ko révéler Bellevue aye ko stopper peut-être eza na mwasi moko bondeko moko mwasi ya mobali asavandi ya mwasi asavandi na kwa moko azo réfléchir na kende ko sala connaissance moko na mama moko boye na femme sage moko na hôpital po yibelanga mwana na minute a stopper albita la sort parce que mankile gangaka mieux vaut na orphelinat ke kokende koyiba na hôpital mwasi ya bato aboti bana na ye mibale bozwi moko bo remettre ye moko bolobi keno akufaki to bokosi so pe keno obotaki mwana moko est-ce que bozo comprendre likambo yango
Est-ce que vous comprenez le degré à l'Ikambouano et les autres hôpitaux? Est-ce que vous comprenez le niveau? Nous avons plus besoin que non. Nous avons révélé ma Makambo Bellevue a révélé. Nous avons dans l'église batuba yeba ba Makambo. Uli bosa la bitumba yango ya ba filme boya ko lekisa biso tumwa nous avons limbisa. Nzambe alimbisa bino kaka. Nzambe vraiment alimbisa bino na ba comportement na bino wana vraiment je vous dis. Nzambe alimbisa bino. Boko ta vraiment na muzindo boluka ndenge ya kobongisa musala na bino. Botika makambo na bino bozo sala. Boko perturber mutu te, boko rabaisser pe mutu te, surtout ceux qui musala les omonana. Boyo kande soni na moma oyo ya koloba ke non to sito bambani mabende liwa bozala no vivant botelema bopupola bobongisa musala botika kwa mbriye batu di eza nini famille bota tozala ebele wana lelo tokotala filme na biso 6e épisode. Sori kozala nini ya mama ani makambo somo boye makambo soni ya boye tina ndekono ya mwasi mama Étoile ayebaki na ye eloko te vraiment bandeko mama ani ayebaki eloko esoki mama Étoile pa ayebaki eloko te mama Étoile oyo aza leki na yo bombi ye likambo boye na yo ke linda mawa et toyeba kaka keno rivalité na ye na apwa ekozala nde vini akolinga apwa c'est par là nde tokoyeba. Alors yango na bandeko nazo yebisa bino keno tozala ebele wana pona ko soutenir nani artiste na biso Poutine na ba inspiration ya mutindo boy malgré ba bêtise ko ya bomoni pe na lobby peza makasi te pona likambo ya koloba keno o bazolo ba mundir ba azobima na wana bino bokomi ba complexe ya tonton mundir ba pona musala kitoko azo sala pembeni ya Bellevue pona musala kitoko azo sala donc na minute oyo boza déjà zappé na minute oyo bosi botandami niveau moko ezala na ba autorité ezala partout na Congo na biso na basi ba yebi bino boza ba fujar eloko ezate. Alors bref, la grande famille toza wana ebele filme na biso oyo ba émotion ngai 5e épisode on attend ki 5e épisode na bi nsambe nanga émotion boy to koma isusu na 6e épisode émotion ebakisa mi isusu. Dites-moi tokutani moko bandeko bisous bye na pema. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.